Capage TV. Capage TV. Et ça, na tamoko boye pona loba bo solo eza ko kabwana ndeko nanga duche. OK. Na soko tanga komonete me natangi lelo parce que moni to kola. To kabwana kana ye. Mokim de kabola la biso. Donc ça dit to tchaki matoyi na bato. OK. Na ebisaka pe omoni place bato place bolingeza Satan ngara bi pa betara c'était place wana. To mo bien absolu ba passa. Ndenge na te bilamba na ngala ta ba serviette na to yana ye na mai yimda simbanga. Oui. Là donc oui, maoneza zo so na sese asa loka chabe na makolo na kebiseka ma otika ba chapa pamba. Ngana bimi na mai parce na muta mai te. Et arrivé que ndeko c'était moi ça qui wana et zo qui na ndo na chabi bali. Et ça si pas makila donc ndeni. Uka pe kudu na yebi na kudu pete. Ça il descend ça il na zo na place na fanda ki na oza ka ukana ngara. Seigneur. Oh, na mama sebe tu na na kwa ina mai na ngabi ngaiti. Duche kuna Seigneur danger. Seigneur. Pasha TV. Papa digi digi. Papa digi digi. Papa digi digi. Oh, dos solo un que te yoga no papa digi digi. Papa digi digi. Ah. Yango tu ngoli kamuke papa digi digi. O yibi bien digi digi e seki saka yango so benga digi digi na zo seka. Soko benga papa wata wana ntena kata. Papa wata. Na yoki yo. Au moins déjà soko finga pe batu trop. Mais quand on ko encadrer ko finga no mafinga na o faut ozolo ngota mbongo. So batin na bona bato. Ba so bloko ta voiture peti. Faut ta molonga makolo. Bato finga ngano le kangana. Obi o passe au pesa bon. C'est ça. Obi famille na bango bi finga bango te. C'est ça. Baba ka saka ba finga ka Baptiste. Était ni eza c'est Baptiste. Ah voilà. Yango sala ke na la tarabo et puis ko kuta na pena ndeti lola général de forme à tout le monde. OK. Ah donc kuta suna viana su sala nga su maele belé ya ola telamba. Donc au sona ti pièce so ezayem pratiquer la ngai. Ah d'avant kufa donc ma pièce vient no pesa ko batu na senga na ngomba lebele adobo ya oui abi yo mon na loko mon nga boye bi valeur non te. C'est trop cher. Na senga mais moment mo boye na comprendre TV après ça cadeau et modéro seconde atianga siko donc akochanga siko esenga non noko fo sala ngo parce mi so sa beteli solo na jouer c'était a jouer na bien abana pamba lobi pas ba pesna comme Baptiste yuta beka wana oh ezala en communauté non comme on a un fiston tika boy comme on a un fiston nzuki nzao donc Baptiste yuta mona mo senga mo belanga Baptiste seulement le roi mon péri mo boy OK bon ça va très co Baptiste c'est quoi il y a une solution à laquelle je sais pas modérer dans quartier mo beta siko ba bengi una Baptiste ba mo senga ngata bon ba jana bo Fufu mal à l'action qu'on fufu de. Vous allez ça fufu modéro tika boy on a comment lipa na rola lipa na rola lipa moi manteka so modéro nde siko moi so ina tonga na parler atali yo vraiment donc bon ba yo mati soir pour fani na obenga oh mais pourquoi pas ba mundele bon tu as moi ba dia na te on n'est pas habitué pas abiso après ça cours à domicile na tiene ma podara na pe na bonne na parler chama fufuguna ya usoma fufune libanda ayana fufune na dendo oyibi na mpoka na biso Congo bantu beri basepila ndenge Félix azalaka président tulanga nani basepila pour Félix azalaka président par rapport que ce que Félix a eu décision ato sana de décision de Félix mutumaka longola kango azalaka te prévané tout le monde ka Félix tango asoka décision de bosso lubaka Josidena Jesa Chipoli bakutika na kuzonga l'orchestre ni yete tilelo tango bazongi batu pe bakamwaki bokanisa que Félix nani chilombo fachi wase kwa beton non. Maman Capage
Kakash a éliminé Hop Multiservice. Hop Multiservice, ils ont un service ébélé où il faut rendre bino bateau bolinga bis. Tout ça vraiment organisé. Ba o balela e na kenda ki e na pesa ki mbongo nanga e ba viser bimité e ba refoule ngai Hop Multiservice et ko sili ça ba problème na bino ya ba voyage. Visa de voyage pété, d'études pété, tourisme pété. En tout cas, na kati ya visa tourisme on a na nyonso. Ils ont fait une opportunité ya ko zoa Queen Card. Donc Queen Card on a facilité nyonso. En plus, tout ça ils sont imprimerie na biso, une imprimerie. Côté voyage, quand on a Queen Card on a vraiment un séjour non assuré. Ba maman nyonso, ba parents nyonso, ba papa nyonso, ba jeune nyonso. Olinga ko tanga libanda, olinyo kendo beta tout. O sala moi business na yo, Hop Multiservice. Et ça on a pour le service na bino tout. En tout cas, et ko pesa ba moyen nyonso. Olinga ko bima libanda ya mboka, o contacter kaka biso na ba numéro de ko pesa. En tout cas, on vous a biso 565. Et puis kaka na ba service na biso les allez multiplier. Que les bino ba billet et moins cher. En tout cas, les agents siroté kaba billet. En tout cas, tout kaba billet na moins cher. National et puis international. En tout cas, bravo. Boya et belé pour tous les bino maïli. Hop Multiservice. Donc comme en 2023, en tout cas, propagande de l'ingé mata. Bon moni ba sortir ma longa au Ganarati. Aux un projet à marque de santé. Aux un matanga. Tout balata ba polo. Il y a deuil, il y a fête, il y a collation de grade à cannabis. Pour la collation tu vas te la taper ba polo. Il y a un moto de kotika. Et ça la nango. Na fête na olingi balata ba t-shirt. Et ça la nango. Olingi na propagande na yo balata ba t-shirt. Hop Multiservice c'est ça wana. Et ça la service c'est belé et puis imprimerie numérique il y a le niveau il y a le colo. Et il y a des binos toujours imprimé ba bâche, ba fiche, ba effigie, ba calico. Bilo konyo sur la concert na yo Hop Multiservice c'est ça wana. Et coachelo ba calico ya kitoko komatisa tout le monde appelle que oh artiste est solo. En tout cas événement est solo. Bon hésiter vous allez vraiment dans la qualité nyonso. Hop Service on a bana mboka. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé opakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te babiso otapembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas vous là Rude Beauté ana ba produit malamu pona kosola bino oyo zona pona ba kento surtout zo meta c'est botala aranga bomoi déjà ba kento ezate ba noir ezate misat na ya kosola likolo na tingani kana Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House.
Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Bienvenue dans Kapach Télévision et merci à tous nos abonnés. Bao nyos balingara biso na TikTok Mama Kapach, Azara na Kapach TV, la page officielle Kapach Télévision, partout. Baba na besoin ya mamna bango yo kana na Kapach Télévision. En tout cas, tout ça vraiment on a beaucoup pour les spot na bino ezali mundele utazo cha 1000 spots na émission moko. Et bon ceux qui jo mystique a bino 5 spots. Ezapeka pour na bat na bino moko boko lela nini. Tu as besoin de spot nyonso ya bata Congo les kara na ya babindele na ya batutu na Kapach Télévision. Puis faut voter na spot na biso pour ezali vraiment ba ba soutenir la chaîne en gros. Et en général, bah, soutenir la chaîne. Merci Nabino Bozolanda Biso. Beaucoup de monde a vraiment en valeur. On a payé ces autres valeurs. Et ma puta oya ba motif oyo. Ezoya, ezate mezoya. On a la technique de Michel Bobo, ezali. On a la technique de Michel Lekechu, ezame o ezoya. Eza ba qualité ya sika. Na sirpe invité nanga, na sira lulingai, na li puta boy. Pour na retourner ba linga ba mama balata na ndenge ni. Merci d'abord au Bazolanda Biso, boza partout dans le monde vous lingara chaîne au Kapach Télévision, bobengara pe surtout ba inviter la biso ba santapena que aleka ki awa wala mbala si matin to kobenga e azala motiver ya koleka na ma contribution na yo olingara e soutenir ye na ndenge nyonso lingi pour balobi et mon vivant toza awa na artiste na biso bala liboso na yamba ye hein la carrière na ngai na carrière na yamba liboso pe na ko mona na ko yamba na kati émission. Bienvenue Papa Baptiste Boni. Merci, bonjour Nano, on a invité sur Kapach TV. Vraiment. Et puis, bien habillé. Merci, on s'est vraiment le rôle de la femme et non femme africaine. Tikabo. Ah. Le coup, on a maman, vraiment plaisir. Parce que là-bas, il y a barapé. Vraiment. Donc, le lobby, vraiment, bandego, faut pas la taraboyer. Normalement. Donc, là, le rôle, moi, si, donc, maman, n'a pas tant à Kala. Vraiment. Donc, là, le rôle, n'a habité ma grande dame. Merci. Pour les autres, pas dans la moko. Ah bon? Eh, bah, robe qui toko me ma puta. Ah, bon. Tout ce que la maman, donc tout ce que la maman dit la maman. Bande ko basi poza na ba cousine, ba cousine. C'est ba maman. Basi donc voilà. Vraiment. Merci. Nazana esengo ya koyamba yo. Personne ba ba olanda biso mboti na koti omba mona. Ouais, na présenter dans mes condoléances avec tous les respects na Titi Bukaka. La Brazzavilloise, ma yoyo, mes condoléances, c'est-à-dire que on est ensemble sur le boye kotoyo, pour les papa les qui sont sur Longo. Bambo tatro na Mobutu, bambo tatro na Tiavita, cour des grands, la foudre, babi grand sapeur, bambo tatro na Nikens Bayaka, bambo tatro na Pati Bicente l'homme idéal na Katsabakin. Papa Watamaloba, tous en un plateau et mon secrétaire Soana, bambo tatro. Tu vois pas na Siki, na PCP Siki, les grands managers bambo tatro, dans l'ombre Joe.
Jojo Mouda filma film a sonné silate à la continuité là vraiment merci artiste na sepeli ko yamba yo ya mingi nasio o assister ngana nous tous en na actualité o assister ngana émission to salina ex chargé à communication ya Kofi Olomide de courant sort Kanza ça oui voilà oyo ki biso na mambo ezali quartier latin koto JB na ebio lo ipi mamba ba secrétaire bo gérard nanu ba sentir na bino ndenge bino bon artiste en général bon nga vraiment premièrement nanu na ingano ranquete OK na nga musala nde lo ba place maloba donc c'est-à-dire bato batala so ba fan pas moi mais sur na ba rebelle OK donc pour moi dans un contre ba fanatique soko ayoka alingaka mususu artiste OT aromimangoti et pas leader soit aromimangona entourage pour à trafiquer masse quoi de façon que ba boya c'est pas bien na landi ne concert à lobby très bien ayo finate mais ayo expliquer quand même ba valeur partager photos à rango ko ba o aza grand vraiment ko ba o aza leki to za na isika le long on a contre batonyo sur les gars na ba télé na internet ko finga ba mikolo ko finga muto asali musale belé soit na bato batinda bango c'est important tous ça quand même moi discipline mo boyeza la ba respect va partager entre nous na muto mo a niveau na yote vraiment et ça rappelle bien t'es bon bien nga ko de sorota pas na pena victime makambo moi muto mo apesi no kabaka titre moko boye alobili solo bino ku finga yote yango lo barage nana nga licencié te moko msenga doctorat vraiment tamso nazo nga diplôme pamba c'est-à-dire nazo na bato yo boya ko juger bato bobeta masolo bato na ndenge mo boye ke fallait pas ma respect faisala phénomène et puis réseaux sociaux na biso elongwe o ezala ki lelo na YouTube vous sotonio so comme lelo na TikTok ou après ça rappelle réseaux sociaux au Gérard si na quoi na mo Gérard na bon mutakot sanga mingi na ba réseaux sociaux ezala no Frank Stemai OK parce que nga trop ba biloko na te ando fongolanga non mon artiste faut na ba Facebook faut na ba WhatsApp ba moi biloko belé mais mutu a beta c'était na TikTok ezala Christian Shoga OK eza no mabete nga zongo eza publicité ya biso ba artiste noke ekoma endroit moko ya ofinga naka ya lo makambo etali bino pourquoi tokendaka toujours na ba réseaux sociaux il y a un réseau social comme voilà tribunal dans parquet dans mon sama maramoleki ya libala moi c'est mon bali allez toleki dans les réseaux sociaux les envoûtements comment toujours ba personne qui ne toujours baté donc tous à la moi boigna tomison ça non moi c'est moi esprit na biso fait tourner TikTok ya mabete lobela maramno salaka so tengera ba kabelo na yo loko tam so joli kabelo na yo lobela mama joli kabelo biloka bien fo bona boy mais non ke oyaka ke yo kuna yo mobali na ku non ya respecter toza mikolo toza ba papa mutu muso a divo ko lobela n'importe quoi na de so tali omoni biso dozo maîtrise monde artistique et tchabiso pe moi kimia parce que normalement batamité on mikusi amoni na sans foutre na mango belé et puis na idikara pe ba terre na ba biro na pe na ba biro ben polipe mais nga soki ozai pa na ngai obandi ba genre finga donc faut za musika na ngai po finga pe na ngai ah oui bazara na débat terre na ngai mais ti ko finga zo encadrer ngai non omoni déjà so finga pe ba tout trop mais quand on ko encadrer ko finga no ma finga na au faut ozolo tambongo so batinda bona bato baso biloko ta voiture petit pour ta molonga makolo bato finga ngano le kangana obi o passe au pesa bon c'est ça obi famille na bango bi finga bango te c'est ça baba ka saka ba finga ka Baptiste était nini ça c'est Baptiste ah voilà mutu musabo batakanda baza yo bula beton bata mais ye ay potam sa chombelo kufa c'est ça assigné la prison donc faut éviter comme isango eloko moboye ele foute la bombo mais non au finga encadrer ça donc voilà na contre mambona merci en tout cas na sur message est passé bato bazarape mato imangongi itali bango surtout il y a balamu bazoramo muke mais sur ngo senga pe censure ngo vraiment rose dans internet c'était censure
ba ko kana ko maîtriser anti et comme ina okunati nzamba sunga mais le quoi ndenge maman zo kende na surprenant ke na bango mo bat basali ba raison ngo ba oluka ndenge nini ya ko bloquer ka ande ba bloquer la mususu ba droit de ya ba vidéo ya ba mususu yibi on dirait biloko ngo déjà ezo sala ma po ba message déjà keke ezo sala ma pe bato mo na mususu ana ba abonné belé mais revenir en zoati pour ba sanité so les autres mondele akoma ba traducteur ba bon ils bien c'est ils bien bon ba la lingala mais mondele pas autant là on comprendre pour ba blom ceux qui dans la Google si ba place mususu mona aux afreni voilà soyez na biso za ngona vraiment merci to kota biso na biso to ngeka wana pour et ça vraiment bien go et la bozo on va plutôt on autre bo rapeka ba bilamba ah bon papa bakaka te papa mbate yo place mususu nga na Baptista dans fiston voilà OK go na na zona na famille pas oncle na ngai José Bicento OK Paul Mouila Didier Nzuki donc comment on a bon déjà bandola ta bien nga pe nazo kola na hôtel la bango tant sur rose na fête ah olati mabe kela ta pantalon OK ba ta boité so la ta boza boza boy nazo kanga pe yango sala ke na la ta boy puis ko kuta na pe na ndeti lola général de forme à tout le monde OK ah donc kuta suna viana su sala nga su mayele belé ya olati lamba donc au sonati pièce so ezayem pratiquer la ngai ah d'avant kufa donc il y a pièce vient no pesa ko ba na senga na ngomba lebele ando boya oui abi yo mona ga lo ko mona boye bi valeur na ngote c'est trop cher na senga mais moment mo boye na comprendre TV après ça cadeau OK ah donc pas ça qui moi voyage vous avez trop proche na des femmes si dans famille dans Mobimba dans Chirac Lolendo présent biso Ariette Lolendo ba Anto ba Jacques ba bienvenue Lolendo dans la famille c'est bien dans famille donc fan na soupe mais na vie donc ça va donc maïle bakisa mo so ebele Weston il aura kilo hein ouais na bien il aura kilo tu vas contacter en doute 16 kilo oh kilo so Ozana Santa bientôt kotambo nango de. Ils ont vraiment kilo. Ouais. Nga pena na zo pena temps ya osimba o ya vie na ngamba lumumba. Na pesi ba mbote. Vie aussi la te pour la ta pena. Omba lumumba grand prêtre. Aye pena ndem expliquanga. Ye expliquanga bavet, expliquanga oyo pour na ngamba bilamba expliquanga. Mais ce que au Gérard bilamba ne pas bon. Oui, bon bilamba ba tonga te. Investisseur tenga na Mukongo pona gwa bilamba te biso da ba Congo to loba vraiment te mais to sa ma mingi na coulisse ola to sa pe na coulisse siko elamba siko esala ke na kutana na bato pe ya bilamba OK na sombaka et puis na zona pe ndeti western mudatinelanga Sandra Mama Bonheur Sandra Mama Bonheur donc na tshongo pe ka lelo na émission no et mona ke sika salelanga commande no ndima kutu te non pesa ka numéro pour western moi faut commande bako sa biso te ke ona na boutique western vraiment commande sali après 6 mois papa aux yeux plan na yo tika bo mutana zona papa wadati mutana zona agence donc voilà to lo ba prite poto bo éviter to boy na biso comment voilà ya popé ça biso passer pardon te kata li kolomo ko nani mndeko nani azobela to mais on quand même baptisme qui pas beaucoup siko papa Wemba za donc leader au biso de Landa ouais auto kumisa biso ni ba musique msoste na ba masalanga ba chagi putu ba na mikili donc soki ba Clemaston biso do gaga vivre OK vivre la musique donc nous va dire vivre kala donc pas donner à vivre so boka bato ba prêtre mo modongo chafa go fait tout le monde attendo comment on le roi ba nsanga bilamba Amer Malou dans Batouana déjà comme on a rappelé bango maïle pe ezo kola OK est-ce que goût théâtre zo pas goût théâtre en tout cas ba pesanga o pesago et pas nan muta pesanga goût théâtre za 1000 solutions aina ben repère spirituel nga OK parce que nazara dans monde artistique donc aina ba Lolo Malombo président Lolo président nanga nazara conseiller privé na OK et à Pléiade les bazai bango tout ensemble ba mayonnaise moi belé ana et ando insister ka ngana sa théâtre mais ando boy nga bité tika nazara conseiller na yo mais kozala na bango trop nando za skona 1000 solutions masala ngai
je me suis dit que nous avons un spectacle, acteur moi zangaki. Aïsanga ah, nous faut jouer. Ah, non jouer des. On attend un bilamba. Na ti beso bilamba langa. Na jouer ndenge nini. Na te faut jouer pour là mo ezawa. So jouer. Popé sur. Moi logo za ibe piaka. OK. Ah, so on jouer ba jouer ndenge nini. Non, on peut s'en maloba. Non, il y a un simple, il y a un tigre enveloppe pour boyer. Pour action pe bandi. C'est ne bana bazo ganga bazo sepela pas ça na makasi na spectacle. Ay se na tourne au bongama. Ah, no moté mais makasi do motema do. Na bi mambo muto mo na ba tebele wana motema. Adina nga ko banga te. Oya robetinga porte Tony kokoko ici la résidence de mes solution. Ah, tam le bana kango tile bonga habite. Ah. Bon, ça va. Achenga code na ya. Na ko kaka te abimi susu asel lokola ke. Na police. Abiko bango osoboma. Bon, na linga masana tourne bon, ça va. Keni na zoya. Ah, na bolingo nene na sala. OK. So là na ye. Na so malobana lobana ata jo yo kango te. C'est la résidence mais c'est mieux solution. Aso achanga ko bimisa voix ba malembe ah la bande sur malobala solanga bana bon la mo ko déranger ngai na lo mo ka tableau na rapide et par là modéro sur tellement zara masalanga OK deux années à venir moko yo pe mabila lemba nga lemba double brassard banda lemba ah OK c'est bien ah dobi so malemba na terrain me faire na et modéro seconde achanga sigo donc akochanga sigo epsenga non noko faut sala ngo passé mi so sa beteli solo na jouer c'était a jouer na bien abanga pamba lobi pas ba pesna comme Baptiste yuta beka wana oh ezala comme noté non comme on a fiston tika boy comme on a fiston Nzuki Nzao donc Baptiste yuta mona mo asenga no belanga Baptiste seulement le roi mon chéri mo boy OK bon ça va très co Baptiste c'est quoi il y a une solution à laquelle je sais pas modérer dans quartier bon beta c'est quoi ba bengi una Baptiste bango c'est ganga aboni ba jana bo lelo tina ya komitungisa eza lisusu te mpo na kotinda biloko na RDC kouta mboka ya bapaya banda lelo sala bacourse na yo mpe mpo na baninga na familove.com. Familove ezali site internet zando na tshombo oyo ezopesa yo possibilité ya kosomba biloko ya qualité na talo moke. Tozali na plus de 50 000 produits ya qualité nyonso biloko sombi ekotindama na mbala moko epai ya baninga na yo en moins de 36 heures. Beta www.familove.com pe pona boutique na yo kobanda esika ozwani. Na Familove, soki oponi biloko na yo, sale la carte crédit na yo soit par virement bancaire, soit na application Klarna to pay support banking. Toza disponible na RDC, na Congo Brazzaville, na Gabon, na Cameroun, na Côte d'Ivoire et na Sénégal. Pour plus d'informations, contactez service client na biso na plus 49 15 25 99 48 834 to na page na biso Facebook Familove. Familove, nzela ya mokuse mpo na kosepelisa bandeko mpe baninga. Abala pesi biso technique de guerre. Kolenga ndako na cher te ba $20,000 100. Oza na 200 300 500 ndako fe ofele. Oya ko chate me place mabe bandako to monaka mabe na kala loto lu to lula. Ba terrain nyonso yaka $500. Ko pesi $500 ba betelu yanga ba pesi mikanda tout to ko pesa $200 ba pesi mabele. Abala zo pesa bino assurance ya vie boyoka. To ya jamais na lokuta. Jamais. Oh. Sauter a ya raté. Ba place va bien. Eza place to comment étouffer kala te. Soko ngozo ndako na Telecom na Menkau na Maluku na moins cher. Abala groupe azana na pona bino. Surtout na zone ba dikambo bandako ba $500. Wa pena nde ba solde. Wala pena bala solde. Congolais zaka teti. Balobi na bien ndako ya assurance ya $500. Balobi pe nyonso dikute. Batimba pe ke pesa na pasi pesa kanda munda. Même oteka kama nioko so za ne konzo 300 koka. Balobi 300 kopi nyonso ko beta so za ne konzo simba. Calculer babaro yo kota mbongo bebisa. Bakasi zwango sala ngo shema 4 remorque telema mutalangwa yo. Sika boy. Bana de recherche yango yo.
biso to ala ta moni wana soke to pango ko sakate na bala modéro singa noko nazolonga pa mutamasebe OK là mais pas masebe ma sala académie de ça donc il faut à retour ah rien na tiga lolo te nga faza lolo na moele bato na bino na le gesho OK gesho sport na bine oh yo ngala gesho gesho petit na nga parler donc para gesho oh gesho petit na nga donc zakana ye pasaka shidoka to ba bureau na nga oh ala lo hanzoto oh biso nyo soti OK biso nyo saba modéro mon na donc des fois te donc so ngulu okeba tika boy ba lemba ba sportif ba ebe voilà na ipsi modéro faut à gesho mystique tige chabandi pe pas modéro pe tu as eu diplôme tu sais faut ina oh donc tu travailles bien sur le modéro sur la tige ma sebe dans une académie de ça da benda pe quand même abendi ngai tiki master na tiki lolo asinga mais osalo kolomo libanda mon la kati c'est-à-dire il faut répéter OK faut répéter donc ngala zonga ki master so na ye na fin na kit va répéter na te il faut au kata teni faut changer la première jour dans Zoboya, deuxième jour. Artiste métis boy. Dans Zoboya, moi charge. Si on a molinga musalango. OK. So na olinga ya bolinga balinga. Ça la terre, vous avez pas parler, vous avez le ça. En tout cas le ça. Tenga no vision ya poto. Ah, on a na loana. Nga zara mikil na bira nga fora mikil. Tout lemba na poto. Fona mangalo wa alpha bokole. Oh, tika boy. Fona dira mikili OK, akena alpha. Azali na poto. OK. Tozo sungane ba les ma photo zo mdogola to voter Alpha Bokole. Cheli baya. Alpha photo voter parce que ay ba culture. OK. Ay ba culture ma bana lemba. Asola pe bien Alpha Bokole. Encore ikara. Mo pao. Do biso do photo na simona to chopoa. Donc il faut simba côté culture et art. Base vraiment. Ah oui, il faut ya. Ah oui. Au monde olo babo Alpha ni na poto. Ah na poto ma. Ouais bongara. Ya abetane de temps en temps. OK. Donc voilà ça là qui non. Modéro c'est il faut définition théâtre. Il faut ça la boy, il faut faire donc pas foufou, mais à la section foufou te. Vous allez ça foufou modéro. Tika boy. On a comment lipa. Na rola lipa. Na rola lipa moi manteka. So modéro ndé siko. Ah moi soit na tonga na parler. Atel yo vraiment. Donc bon bayo mati soir pour fani na obenga oh mais pourquoi pas mamdele bon tu as maman badia na te on n'est pas habitué pas abisso après ça cours à domicile na tiene ma poda na pe na bonne na palais chama fufuguna ya usoma fufune libanda ayena fufune na dendo parce que au moment do lingara tamsungulu ngalinga madeso ya lingara fufu na dendo so lingido ana fufu no liboso OK dendo ya no sima me fufu do ya za kwa ngana ka vient de ba délivrer na mo donc bonne mo modéro même moral ah oui ay modéro siro so ali fufu na e tamsumo mera modéro le blora sek bonde nini na cholo mo pondo mona problème teme so na fufu baksa de fufu donc baksane fufu nde donc ya so tala mingi ndeka fufu fufu pamba ya ole fufu donc na soyi tenga fois constater eleki OK donc modéro place ça donc c'est mon président c'est mon papa donc il y a une ça plus et puis il y a même na banzonzing premier nzonzing to pas Chris Ibanga OK Chris Ibanga to pena bande rebelle ba Masirika ba Gesho wana ba Kobetox donc voilà donc carré banda yona masigo to min zonzinga sona banda nzonzinga sigo moi tongo ozipe lamba la voilà c'est bien en tout cas la question on est kati kitoko boye oya Mbappé paka kati boye ça va boye au monde ezora ba épisode te merci en tout cas na lisolo beteli bisoana et ça vraiment bien au sali combien des années na carrière na déjà bah donc moi qui était 23 ans vous menez hein oui vous avez pas ma CB déjà bah non 7 années déjà si donc si papa Nzonzing né bah 2000 bah 1 2 année sur donc moi qui est Nzonzing
to yezo sona maman Liliane Kakoma à 5 modéro encadré groupe modérément encadré groupe sur gazo ben de la biso siko ba to ba bima déjà ba dadi ba Vinsakala la groupe ana so ben da ba to ba sa de ba combo to be biso be dozo ma papu to voler donc azo sa biso bongo yango pe nga pe na memango pe na style nga figure de ça dans un bactère nga mais na robin da 2-3 personnes ya libanda pe pour ça la bien aujourd'hui ça peut bactère non so pe na banzonzi bactère oui obimisa ba on pe na banzonzi babima bazé belé bazé belé nous sommes autant mbote mais na autant Marie-Jeanne Bololé donc na combo na yemuto donc ba baby donza do ba belé ba belé ba papa wata maloba tozana so pe au PC temps là PC ta moi ezangate moi espace ta moi PC ta moi lengi voilà OK c'est bien parce que yo na tango wana oya bino ozoloba awa na zana bolingwa master nanga otala ki yote oui molobika te etale pe mbongo te parce que on a un problème fort na parler voilà mais akini amour wana master binanga boy otali ko te ke sopanga et ça na po la musupo betali solote au beti de lelo to ko découvrir ce qu'on attend lelo o ya ki lelo pour la nini elo ko na eza suna binote eza dit à quoi selon your opinion na monde de jalousie bon eza jalousie za no bandaka la moni na biso vitesse ngo o Android ngo zo mi biso pe mabe pour nga na mona ka sata zo manifester mingi parce que baningo sambela te ba tu po ba mi pesa na travail personnel bazo landa ya baninga donc pesa pour na baninga ba mi ba mikala au lieu que à ça l'effort personnel parce que l'air maman botara biso abota mitema na biso te donc biso modo na destin na biso nga na poni na sala nga boye nga za nga soki songolo pakala nga linga za nga soda nga na za nga rola passé donc attends sous capache tu vois mais lelo nga na condamné na contre bateau nyonso bazo bebisa musala o parce que na kanana pe bakane ezaki nango mais bolingo zalaka ki mutema be oyo komi ya lelo ya makasi mingi to na système ba bloc so nga mo comprendre ba bloc ngo za par rapport à ba science bazo sala o comment pour une interrogation donc muta vision na ye na pe na juger batute juger mes nzambe mais dans ce nga ba ndeko bazo bunga nzela bongo non nzela mais quand même respect faut ça là vraiment respect faut ça na ba yaya ba master et puis na baleki et ça bien Baptiste régné père là au chabar pe likolo ti sikoza na succès na yo soko figurer vraiment na kati ya pièce batu pe na ba Hollanda ba otala ezana tani oyo batu pe théâtre est déstabilisé pe affecté même vie na yo même vie privée na yo même carrière na yo ezana tani aux rap na ba déception mystique et puis au géra succès dans des bah merci ezana tamoko boye pona loba bo solo ezaro kabwana ngana ndiko nanga duche OK na soko tanga komonete me natangi lelo parce que moni to kola to nanga kalo kwa yo no duche kapanga donc sans micro bato tangi ndenya bike wala kapash te to biso tanga sensa bien to na biga passe yo OK oyo zalaka ndeko nanga to kabwana kana ye mokili de kabola la biso donc ça dit to tchaki matoi na bato OK na bisaka pe omoni place bato place bolingeza satan ngara bi pa betara c'était place wana to mo bien na so ba passa sono kabwana do kabwana ga to mega pe ko réparer ga biso moko par temps sur le concert ba de comme soso ba vie ba master invité nga na anniversaire il y a fait de l'amour OK et karaba fan noyo na tune pe moi bande comme soso non ko kende te boaka bureau ba fan te me ba bureau na ngai tara bo coopération c'était bona bonga habité pour modérum ta benga ngande ni noko ebi anniversaire groupe za bona boy nokaza fona ba potion no na tona potion en tout cas invité que ozala ngabi na problème de
c'est un mouvement na biso so invité nga na zanga te na zananga et na qui invité na qui fête sur le lori les qui na fête wana to sokola la bayi ba jemwe bandaki ba mai ba jemwe utika ba stalije que ba zui bobo ba boki na mai ba nga bomanga na mai wana ozara te nazala te menga pe batindika na mai na bisko na jeté ah voilà nazala mauvais souvenir à jamais sigo voilà olokola nga mauvais souvenir bomanga nga kuna linga jamais te na linga ta opusa premier na mai donc nga atali do sapi ah voilà et ba jamais bandi et comment ba bazwanga pe baboka na mai ngabi po mo na tomboka pe rapide na bio za tina na bi ba jabo sala nga linga jana te botika blo boka mai ah leki nango ake sende duche no foka ga akota kana mai ne odo so akota mai akota mai akota nenya akota bilo ndezala donc pas ngati prochain ngai ya ndeni foto kota kana mai ote na signe mo ba de ya sina pe ba debi kinga dozara susté mais moni ya fête bato to bomaka eloko image ya mabe voilà longola kaka bilamba tika kana boxer to kota mai na bi noko yo bi bien ngalinga mai te to kena no ba mai belé nga sukola te yo boka no mai la fa ote ezama mozindo te suka no kaka wa bon alongoli kaka montre chaînette na taki nandenge na te bilamba na nga na te ba serviette na to yana ye na mai yimda simbanga tu là donc oui maonez azo so na cesse asaloka chabe na makolo na kebise kaka ma otika ba chapa pamba ngana bimi na na mai parce na muta mai te et arrivé que ndeko nzete mo ezaki wana et zoaki na dona bisabi bali et ça si pas makila donc ndeni ungape kudu na yebi na kudu pete ça il descend ça il na zone na place na fanda ki na oza kaukana ngara Seigneur oh na ma sebe tu na na kwa ina mai na ngabi ngaiti duche kuna Seigneur danger Seigneur ngabi o tika boy oh so donc pour ça pesa ki no ba écoute ba longo lewa donc on fait sili toye pe fait sila ki biso tara bon président déjà a dit stress mbala moko oui non c'est pas oui alors c'est pas l'angoté toye zonga papa donc par là na ngoloba et les cas mikolo de koleka na émission alobi que non ce qui arriva bongo ke Batista mudasaki bongo et par là na tout na question na songa na ipona bomayo tout na saloni na benga na fête ye aibi kenga na kota na mai te mais ye muto ezwanga okotanga na mai ouais donc na samba te pour les gars déjà ngande mna tuni question ça peut bien pour les choc mo parce que ngara na fanza on a mité maté ouais c'est bien déjà là comme les gars mais et wana et soit go traiter nga ma kana moi je suis pas jaloux na renfierté ouais na peu complexité ouais donc sommes dans le bien ma beaucoup donc voilà vraiment mais on peut affecter te que comme na batu moins indifférence te nga bandaka la salara différent na batu to ça va collègue à musala te na ça batu nga to ça na ba la validaire dans un Djino la Mobutu Soso Pembe dans un Christian Shoga ouais dans un modèle Totokani dans dans un bande rebelle belé ma meilleur souvenir ma meilleur souvenir ezaka voyage au Kendra Dubaï na maman Olive Lembe Kabila OK donc pour un meilleur souvenir et ça là par rapport à projet na bon na joie et fongola makambo donc meilleur souvenir na ya art dramatique ngona OK mais ingratitude pe balobi ezara belé na musana bino par rapport ya bato ba soutenir bino o lelo bazali ba consommateur ya théâtre bato belé bazali kolela côté vraiment ba artiste musicien moins ingratitude au moins on dimi papa la chose des fois après ça on aime manteau on dimi bilambe belé biloko belé 14 valises belé ya bato misu basala ke ba producteur ata lokwa ba Alpha Bokolo wana ba kata ba production ba théâtre petite na méchanceté ya artiste to lo bana misu comédie pour de tout ça na ba bino yo moko sko zo arondi te wana on habite il faut reconnaissance faut ça là voilà
na banda banzonzi kata bande pas Chris mais na banaka technique alpha et pas alpha na banaka OK parce que so tel film alpha mutu so spego OK partout les lo batu na kokoso dion bozaki na x les péchants les aranda nini ah bosa on le solo na chambre donc ozomona ba éthique beaucoup sous mais s'il te plaît baza batoyo faut de pesa en valeur nga bengo baza ba papa lelo o ti no so do sala boy ezaka likelemba ya biso bana parce que do futa na ba cachette si pour oza caché mo pesa nga tende ba producteur no pesa biso kala aya bango likemba moi bon transport moi na kotanga na mo de Sony l'artiste a lié na ba œuvre nete a lié na mabanga c'est pas normal faut do lié na ba œuvre na biso mabanga na ngosima mais le tomo tala mingi mabanga que musala vraiment il y a on senga toujours na ba papa na ba père na biso ba producteur nyo sona ba mekana nu ko sa ba réunion na yebsa mo pina alpha bokole honorable alpha bo mekana o sangana bo bani boko sa pona biso do yalo ko tika biso ka na habite internet sango pourquoi pas ça internet pour moi ma chaîne ma casse to meka moi ba Jean Thibault ba meka ki ilali nango ba nana takaza pe muta banda mo internet so pe e kendaka bien so lelo komi na maboko ya bandeko na biso ya basi oui bi suite suite nango za blog na blog ba mo tala ba fanatique na o ba ka na raté donc o so tourner ba Baptiste te ba komino na C oh mais sans contrôle Moussa mabeta Moussa nezokufa biso le dormo victime mona mais et le yango te le bisangai nga no sa Moussa nga ndenge na mesana osala na groupe nga na ibsa te ape bana nga chaque fois faut esprit Moussa na yo ebimisa yo mata ba to ba ozote so sa ba Moussa na ya danger ba ta koto foka isenga muto po botala na ga webi si totana yo lelo bat ba bi nga ndo déjà banda kalabi RDC za pépinière ya ba artiste lelo ba artiste belé do ba bimi boy banda répétition na ngai bazo tala ka coulisse ba banga mo lo winga mo ndenga okota te ata boy kota papa wa tata buguna lo fimbo ata buguna soki nani boy Marie-Jeanne Bololé ata la boy donc na gi blendé et beli bando ba betele ba mo beta ma soma président do me do mo ndenga okota te ngako na yako boya kanga ngako tu bona boy mais na lobela ngo déjà que non RDC pépinière donc il muté mala mu bato bazo cadrer bato na mabete ko japé bilo ngasika mais bilo ngakala est très important vraiment faut mélanger quoi faut ça vraiment le lot mona que to nga ki to voter awa ba comédien na mitie na kati pour nga mo pe na journaliste presse na na bino histoire papa Masumu alinga vraiment zo répondre mais ba candidat na ndenge komela ba kata ti lelo remplaçant vraiment valable azo ko kobimita ba artiste bazo ko kobimisa mutu ozana aussi baba Masumu alinga tiga yebo pa asaleka kosaleka ngandimide tika boy ngandimide soki koluka otika ko mais ça tika okala parce que ça ya yakati pa pesa chance te mais ba te be ba pesa chance te pesa ça ya yaka tchaka esprit abandi a créer pour na bureau ba pesa chance te oui belé bataki soki ni na habité mais moni à la société moni il faut noter la moto na souci ba artiste faut que muto ana souci ya ba artiste na kombo ba patron ba artiste te la msuba ngaba tika mais kombo na pesiko ngona isani ezai et affecta ba artiste mususu kasi yako jalousie nezo bomaka biso kasi non so mutami bengi na zai patron mais bon pese chance avec patron na eti ndetse ngala contre lo muto otuninga ça va sans ça ne va pas oloyenga solution te surtout dans savana pour la nini somme d'ami bengi patron c'est gami yebi katina donc so banam tout ça va donc faut tout ça va tourner avec tina na moni je ne soit na ça va ça ça ne va pas oh faut la continuité zalat ça ne va pas pourquoi non tam susu na za pour moi na bala moi qui ces autres ngai yango soit surtout dans ça va zo pas le bon non, ça ne va pas. Au bête, on a 40 minutes d'origine, on a ça va mais on répond à la question. Vraiment. Topé, ça me touche chance. Parce que mon souffle en Nélo, et ça souffle à la jeunesse. On va faire l'action de là. Bapé, ça a chance. Bapé, ça paye bandeko. C'est belé. Yo na art dramatique na musalo sala batamaile bate. Oba so baboya on sai. C'est belé. Et belé. Pourquoi pas au chapeta musu président Caleb?
pourra barotia Christian Chonga place wana parce que moi on a rappelé sur azo solo là ba projet na ya art et c'est pour ça pour na artiste de moi les motos a souci évolution il y a artiste donc on s'est retrouvé biso on a œuvre na biso vraiment te par exemple sur muso lembi alors bah que non que mutazate te baza baza belé c'est que tout va pour la bien bacha ça élection baza et ça peut idée baza vraiment merci Batista chose à la conseil européen ça artiste féminine car il y a basi car tout que non masculinité artiste nyonso ya basi otala ba jour na groupe tout en général na ba obango moko na ba faveur na ba ba miche ba polémique na likolo na ba oya lelo attaque doyen ouais ça va on basi baza toujours premier na ba papa na rappelle ça on conseil baza motema bo maman ya ba maman o ya bo jeunesse maman o za na bana maman o za souci ya bana maman za souci évolution bana ke mona fatanga un jour pe ya za la pe mutu ya sa pe ya vie so bazana ba esprit na ba okabola musalo to sala te vraiment lelo nazomona opportunité na monde na biso ezo kenemi côté ba fille so tali na ba chaîne oui na ba chaîne YouTube il y a basi comme un succès makasi qui a mis bad. Alors quand baza ba maman baza na bolingo entre bango nanu union fait la force babi ko sangisa basi ko dike merci merci moro elo dike toute la nation voilà donc vraiment parler ngalo baboye ba micha ma pécana bango te parce ba da ba star ba pe danger si vous pe bas en souci ya bolingo ya musala oyo ekende liboso za guerre lo to bundana ba bangolais ba ivoirien vraiment que do tchana ba cal entre biso la opportunité ou la chance bazana bango par rapport à chaîne bango donc bas en bolingo le bolingo ne va affecter biso to sepela bolingo na ke à chaque fois toujours mon rara bandingo so basi ba fanatique na bango bazo na la guerre bazo créer ba belé bazo créer ba problème votre place vous titre c'est ça votre place vous titre votre place vous kende donc so bo bangi nzambe bo comprendre na yebisi bino vraiment merci Baptiste Toto kende pour faire libérer peu aux hommes ba faire rebeller mambo belé net yo moko déjà vie et enseigner parce que on peut si les sons les bandeliers aux armes tout le monde donc vient en poteau mais poteau te mutu sali que les lozala Baptiste si la bandeko oh là musu baninga ba ela bango cop les armes musu na pasteur John Tolobali kamba ba challenger d'Éthiopie na vrai challenger magé poteau ya raté on soit na tana yo au sali pe musala na yo ko payer au tali pété au 10 francs $10 $20 au non par rapport ya amour ya ndeko ela ki au cop et puis on s'est intéressé dans cop wana lelo komi oyo komi lelo to mona pe ke ko somba pété westoneye ko sala pe le roté ba mamezo ya yango moko ko conseil nini na ba ndeko la mususu ba jeune biso pe ba jeune garçon pe mingi ya lemba o le musu ba kotala yo na ba o ka ya lemba te ba o ba ka sala musu vieza li banda ya Kinshasa o ko ebisa bango nini na lelo la mususu soki okepe poto na ndenge po kendaka na ndenge ba partout kendaka différence ni ya vie au yo sala des questions hein par banila sur moi mukeka banila vie enseigner ni bon vie enseigner mambo belé ouais enseigner ngai na vie faut za mi kitisa biso sa philosophie ya mambo belé mukile sur le ba umela o le lotel lo ngorate ngana la femme to créer mamona OK to créer ba créer belé ba créer mobo sans orgueil mi kitisa ba orgueil tozo ngana bible ça dit to ça ba blo mobo été ya buzo ba ça dit to ba éducateur master lo ba pasteur so be terre lenga so na vie enseigner ti lo enseigner ngaka ke amour du prochain ko banga osa mabe éviter esika mabe muto aza mutu note rota mwana nzela moko te
même Bible le bien le boko se même sur le somo katango et ça ma cessé d'ailleurs ma cessé faut donc comprendre personne et par là on le barak non bref tous en discipline donc discipline des moto et ça là qui au évoluer que liboso c'est-à-dire la discipline dont au banga mambelé aux artistes on a mis pesa troté tamusu na milangwa tamusu na ba boîte pamba ma bête pamba pas tout excès nuit na discipline oyeba mabe na malamu vraiment so ba bi bandela makamelo ni ko salate la vie so ba bandela makambo mambo belé telo na ko sade tout le baptême qui son aïbaka peut-être à n'engagement zélo n'engagement les comptes tout le robot vraiment n'engagement salon pertinent question elle donc et moyenga mabé bon on va vraiment na trop mabé pour se réserver à trop makasi on a fait mal raisonner les athées n'a pas parfait n'a pas parfait n'a pas qualité n'a minga bien OK c'est bien donc en tout cas tu es tout le monde dans WhatsApp peut-être ça on réfléchir bien pour l'andina dans WhatsApp t'es sûr il bureau peut ça on la musanga tobita na tala boy na boy wala musapenga lemsu nangena bwakela lemsu mutu mobo mbwakela te mbwakela wana utela mamnanga te pièce mobo nangena jouer natala kutu natala no pona zo wa idea ya film na ngala natala no baninga te ozo angonde na mingi za tamso histoire monete na beta histoire moya mampala na beta histoire final so moya lemba nenga ndo vivre kaka et puis histoire mingi na beta ka so ya côté comédie oui na beta histoire vrai OK so na beta ba histoire na mingi so e kende côté comique na zo ami modéro OK pour modéro botama comédien ya donc na habité pendant sexe no fan ça bana matanga roba sora ye abando sexe abatuti pour vous melana te mo alali allez mettre bambou sur azu ano senti tongo OK donc vraiment merci Baptiste on s'appelle Moutaria Oloba vraiment été à la constater merci vraiment pour cette opportunité Oloba merci comment et pas no ba mingi de poani musele ta leka kambango rapidité dans le bara naza bref zo so na lo bambango na royaka na lo ba n'importe quoi ce qu'on les a concernés yo monto ya papa to ya maman ngamoko yo moko connais-toi toi-même connais-toi il faut mieux bara na okati na faut mieux ba ce que papa pozwa ni ya malamu et papa en tout cas na fandi na papa na ngate akufaki avant to divorce akufi avant te divorce c'est trop dire balovate rivara on reprend zemi kaka pa Charlotte pe na bolingo abotinga iso ba ngai pete kanga makolo na ngana zalate maman Charlotte donc gloire à Dieu naza présent donc voilà vraiment pas maman skozwani et pas maman na zoara Alexandre de la classe na prière ouais donc na royi ba simba kisite biso na famille so simba kisite so simbi kisi donc lox na kati wana le monter non lox c'est le côté lox c'est le côté lox c'est la coiffure trop et puis muta pesa na conseil na tiko na vie de loin pendant donc kata so ko muki na kati so na vie de loin kaka ya fils faut tika bongo yo idéologie donc voilà vraiment merci recrutement ça en tout cas ba force ngote o amona ka ya sepela ya aina OK parce que pour ça bateau vraiment donc musale bela o saleza to pour ça bateau o amona ke non na pour ça sanga na figure de star ouais mais yo posa na maboko pembe o jouer na ba batunya so benga kasinga bana nzonzing na kinti nga tili lo batba benga benga ndo benda batu déjà na figure de star donc na chano comme figure de star donc ça mutunyo so c'est bien ça mutunyo so parce que ça ba ngomba ni to eba naza pas évangéliste Ernest Mongo na Béni de Dieu ouais na Kitambo na Kimvula OK donc pasteur Ernest Mongo maman Esther Bambota trop bon il y a de la foi
Kuna po kenda. Te na kenda kuna te. Kenda te hein. Na ndenge pas mabete. Ah, te mutamta la place. Ah voilà. OK. Merci pesa pasteur Mbote pour avoir encadré bien. Ouais. En tout cas pasteur évangéliste Ernest Mongo. Papa moi biso les 30 juin to kende ngomba. Ah, mata pe ngomba. Na ko bandande ko mata. OK. Na kota ba retraite ba nini. Ah, c'est bien. Mais seconde ngomba na ko bandande les 30 juin. Ah banda, mais ba nini pesa ba jeune. Oui, bah jeune. Na mekara ya 2 jours. Mais ça va. Ça va. Tu esprit karaté. Faut dire que mon sur esprit. Vraiment. So on est là musu bacheyo na éducation. Na Congo o bacheyo kuna. Zala kuna yoza ministre Zala kuna. Ministre d'éducation. Voilà, en tant que citoyen congolais. Et là on est aussi supprimer dans les liboso. L'éducation. L'éducation. La classe pinza. L'éducation est classe. Et là on a aussi. Yo liboso ni o télémela. Bata matoi mangongi nano. Bata matoi mangongi. Bato no ba raté donc faut éduquer no bato fa yo kaka. Donc mutfata mo nanzela. Toi ba nyama système akabila papa. Na lela père wana mabe. O recevoir libanda. Na lela père wana. Tambole leki muninga boy. En tout cas musée vraiment idéologie non yo. Nga vraiment na contre mama mabe donc lela père wana mama bela sala ba idéologie bela sala. OK. Yo fana là-bas na kombi pese mutu sima. C'est ça. Fandi boy. Au moins au ticket le rona mabe. Vraiment. Pour batika ka wana. On a mata déjà et tiamboema père moi innocent ba ota la père wana. Mais nga mona moya na mo père oté eza oyo. On détecta que da wana. Oui, oui. Na bio eza na oyo mais père otiko tema fa ya moi gère mo boye. Ba Ata mo se belonga pe ngate bango bo so ata subiso ngabi oyeza nango oyo te ye. Donc voilà. Vraiment en tout cas na love net na love velo ni olingate na love. Nanga moi ça za la soumise. Bolé lango. Moi c'est la soumise. Ma valeur est à partager. Il y a bon de. Te nga bon, nga bon. Parce que mon bali peut faire lingate. Soumission il y a ceux qui voilà donc bolingo bien surtout so balingio. C'est ça le problème. So balingio ba ko comprendre que muto alinga donc na même pe boy na tout droit. Mari doit mi balade to za peine moi côté monsieur ko ya pe. C'est ça, c'est ça. So pe yo nanda kuno zari makasi te na kei. Mais so bolingo za kuna efficace kemba na olenda na esprit. OK. Si qu'on a ba maman au bazar là mususu moi impolitesse exagérée ou ba non ko bazo babi bazo zo ba choc trop. Basi ba komina kocha ma mingi na place ya mibali hein. On a surtout le roba bengi parité ce qui peut mère ya na moi mbongo fin du mois mpaka pas ya na moi mbongo moi respect et comme moi aussi là si la scola ba maman bon ça va on te ba ça va bien. Ya ma bête. Il faut me s'imposer. Moi c'est pas à s'imposer. Kasi parité on déjà boluka que on a dit. Yo pesi bango. Te ngai oui na pesi bango boluka on eza ma bête parce que basi bundaka pe dozo do pe na ba soldat. Et l'on la respecter. Te l'on la respecter. Eza ka koyoka na. Il faut boka na kati. Il faut moi ambiance bolingo faza koyeba ke oyo boye madame alingate na songa minuit. Visite na ni na refezala. Na pardon. Magana zo pesa mais moi respect na papa. Si respect fezala. Et ma bête. Sozo comment c'est au moment là que yo comme na place à mobile mabe. Parce que maman a déjà à gérer ndako, à gérer bana papa qui dans le bon opé. Sur histoire zo qui nous sala pesa que moi bon azam mais azora tant père au fond de moi prendre moi éducation papa ou papa nga lo belage na chambre. OK. Tala moi na oboy, tala boy, azo kende boy. Moi besoin ngapé so lobi et simbate azo nga papa yo moko lobela e parce que nga na mo na zo ka so ngate yo mobali lobela e. Vraiment. Donc Baptiste, question à Souka dans tout nayo pour na monioza moi civilisé makasi et puis on a une logique. Na bateau balwaka wana afa bata abotami na mariage te wana kuna afa boye. Yo mo leçon ni otira. Kasi biso ba afa bata. Leçon à tirer au moni oui, comment ta mususu
et ça bien été. OK. Monsieur a rappelé à viola qui. OK, ouais. Viola qui a coûté papa comme père on l'a gagné des invités à bord on les amis. À beauté moi. Dans un moi. Quelle que soit circonstance c'est là. Si aza moi dans un fa bâtard habité qui aza a mutoté. A nyamate quand même. Aza muto. Mais à botami hors libala. Et on a comme tu peux baguer célibataire ou aza marié. Et ça est l'autre. Pour me sauver à botami bongo mais ti bayo balana. Moi na benga fa bâtard. Bon, azaka fa bâtard pas botama libanda hors libala. Mais aza moi na lora ba nyoso. Il y a un problème de. Il y a un problème de. Bah maman boyoki, bino bomi tungisara trop. Vraiment. Merci artiste. Dans le baga que le 30 juin, tous un événement, il y a Ison gare centrale. Le 30 juin. Le 30 juin, il y a Ison gare centrale. Nab artiste et comédien, bon mon corps. Donc tous un Mubangé donc quand artiste la bisovo à Simona. Mubanga match ça bien. Donc banderonio sur le 30 juin. Camille était dans les gars sous pour expliquer le terrain n'ango ezala. Vraiment. En tout cas. Donc comme l'option la souka, to se libérer na Batista, mais papa Wata, papa Diki azawana. Pour ça la molo mo na prise. Ça fait bien. Ça on botte la ah c'est présenté là quand même. Ça on botte se présenter. Na pesim voti berinteng na sadia wa bantu bazolanda en tout cas toza awa na mama lumoni binu moku na pesim vote iberi ya liboso pa ya Top Charlie Kunga et Sikazari Bampoti yo et puis Odette les saboter plus diamant pourquoi pas plus l'argent ou mere yo sarba sek no kidio yo départ unique Nadine Kalume yonde mususu azaragane yete mama Charlotte Nsuki Wumila Tom Nsuki pe Wumila na yo Tite Mabaya Alex Otik umere yo pe sala ni yo ba secret Kapasha TV Papa digi digi. Papa digi digi. Papa digi digi. Oh, dos solo mungkin te yoga no papa digi digi. Papa digi digi. Ah. Jangan ngotong lika mungkin papa digi digi. O ibi bien digi digi e seki saka yango so benga digi digi na zo seka. Soko benga papa wata wana ntena kata. Papa wata. Na yoki yo. En tout cas. Maman na dingina lubailo kumoko mpona bantu bazana bantaku bazolanta biso par-ci par-là. Pardon, avant le bapesa no Eugène Ekuchu. Munderi oye abantu ya mama na biso Yvonne, grand frère propre ya Patrick Ekuchu. Ya Eugène. Papa Eugène na ibi kozoya mais yo pe yeba pe awona Congo ilanga she bantaki abisa Dede Bako yebisa pe Dede Bako mon directeur Dede Bako Gila Roche Banko bino nyonso sika busadi antoka nsabe pambre bino so yebisa mama Kapashi nini na dingna yebisa mama Kapashi boyi oyibi na mpoka na biso Congo bantu beri basepila ndenge Félix azaraka président tunangana nini basepila po Félix azaraka président par rapport que ce que Félix a eu décision ato sanani décision de Félix Mutumaka Longula Kango Salaka et prévenez tout le monde a Félix Tango soit décision de Bossalo Baka Josidena Jesa Chipoli bakutika na kuzonga l'orchestre niyete tilelo tango bazongi batupe bakamwaki bokanisa ki Félix nani chilombo fachi wase kwa beton non ba wase kwa babenga ngai nani Félix te ezali ki Félix ya wase kwa oyo ngaki na yebiso yo yango wana et puis de yo usara de ce constat moko to sari kaka na mukidi yo président Félix na président Baptiste bazana bonka kantengi moko et loko yeku différencier et ça kaka moko président Félix asa président ya orchestre qui tira pays vie président Baptiste asa président ya groupe figure des stars kombo nanga ya solo oyo babutilanga pa mampunga mama nanga sa mwana mosi papa nanga pa sa mwana mubari kombo nanga vraiment babutilanga même ingénieur swana mon secrétaire ya yibi kombo nanga babutilanga papa wata mali ba premier système kagraph ndiri ya mkusiri rakarako ya bunto ya moye azan naik mturu ko ma coordination ayintu waka kamene muntu ko yema mpoeni kutabelanga kamene muntu ko tanga mpoeni kutamfuidi ale ko to ko tena mancho ko kafe ayema mpoeni so ya mutu tinto mwana mutu pass kana tantini ya kana no ya pete ya kana so ba ko manini ba kana nini na kati mpoko yo anti ko ya pete
tire kapia talba ane ko ndambia buka futu kapia pinti ko no kontom file jam pat buku tantana tantunu pesanga falanga butum tontani bon son ndombe mbusa tonko ko commencer bitima tonto ayibel sur bankante so pour ko shigo bon je patik ma seme cameraman so fini sumu yo e terbana kat lo ko letna pop ko bomba tandam to kana na kasap na fusa ko no marton approche na tongo odi na midimpi odi na pogwa odi finalement na kamtino so suna fila swash e ngana santa ka fasi na ko peso ko no ko simena ngotu ngai tina ni peso yo simpampas you people wa kirki matusha bankanse yo bankanse yo manso ayaya mini mama tinga yaya mini mama tinti shampole zo maina santa kutukutu be mi kodu zo simen vote stam oya kufinga kapasha to kusara nini to kupese loko no ko simena ngo to tiye ti akubongwa na chochocho na yo merci wana kompo na ngai seko nguswa parti na yo moko poni na nyoso wana na lubaka kote nini ndengi zalaka na pesi koko na ngai modero tokani mbote siko zari mais nazalaka na sushi kaka moko papa yebi na lubaka ngo butumbo itengo pokwa mukolo kaka oyunga president modero akubenga ngana firme na yibite soko na ngona ndire na sana lola merci beaucoup nanga na tuna mutuna moko mama mutuna inazo tuna oye bisabatu na yo nyonso bazalaka na bambongo soki bazwi na mutuna na ngai bapesa ngai bayibisa yo yebisa nganga na pesa bango ina kokupesa mais soki bazwi te batu na yo nyonso wana bazalaka na mbongo bakanisa ngapi na quelque chose po iza mutuna na ngai mutuna liboso na tuni na bantu na tuni na lobi boyi chambre salon na lingala babenga kango nini wana mutuna yeri boso yami bari na tuni embouteillage na lingala pe eza nini et puis yami satu na yokutuna na lobi boyi wana na tuni nde yo opesa nka réponse kaka ntengu tuzalia ce ko jui na réponse o ina tuni yo ozui téléphone yo ce que yo jui yanga ko dino bosene ko ko ya ki lobi yanga yi o ya papa odembisa mais ce que yo jui te yo pe kadisanga kaka mutuna ngana tuni na lobi boyi tanga ngaka kubandana 1 osuko na 10 ko leka 11 12 te na yo sa muntama yedi obandika ka di 1 di 2 di 3 suki na yo kaka na 10 ko leka 11 12 te obandika ka di 1 di 2 suka kaka na 10 7 te près na 5 yo mama wana question kana tuni yo na yebi ko kutanga na yo yango me na tuni kaka non tanga ya papa mte bandu tanga si bat basolo ante ba mona ke osu non tanga te wana lo kandika yebi sa kasi baba na vegle basolo na 20h na kati anda ko courir ye ku kende na ko yebi sa muninga baba na vegle basolo na 20h na kati anda ko courir ke na ko yebi sa muninga mutute tangu na zo yana papa na libaki na kutuna mama na kuti bantu moko na baribari bazo swana mwasi na mubari bazo wele ote 25 lettres alphabétiques ezalaka lettre T ngana lubina bango ezalaka o ezalaka T na libite na kende kutuna mama ka pasha luba soke za T ko kuzala lettre nini ezate oh ezala tendeng nini soke ezate c'est qu'il faut ezala ko écrit ezala le bosso T epete caractère wani bisite merci bante ko soke ko sepedi en tout cas bombetre mo bok na bandiako o yu paza na posa sarsi fête na yende ngusalaka anniversaire ozana makambu yo nyonso oringo benganga na kuzonga telefone déjà izana ngu papa na kuswango yanga bayibaki mena kuswa bobengi ngai na prise 243 boss dada mundosi ya chibambe ya Willy Musheni 089 50 94 722 na bandira numero nga defote ngana bandira numero defote ndet ba misoso ko yoka yeko bandila 089 50 94 722 na atatro ba misoso ba bandila president ba ko mbar misato bandira numero na ye 089 50 94 722 ngai wana na sadaka ngote Fasha TV Merci. Merci beaucoup. Vraiment, bah il botte. Bon, yo le derbo bon. Bon, il va être. Bon, il bête. Aïe soda aïe. Tellement on te suce na bisope. Ah, merci. Ebele. Bah ça ka soda pour la moyo sope c'est ba combo. Aïe, boy le be comme isuso ngana ebi ba. Te azamuto. Wana on va conseiller. Tala après azo a peso beloge na misu na bisomogo. Nabi que a grand libulu. Merci. Donc dès qu'on le kina presse ba ko attaquer pe. Merci beaucoup. Baye quand ninga olo baté te.
donc meleli o mai te to meleli o jite ba to linginde oza na conscience je peux pas écouter ça avec les sponsors ding na ngangi na melango mais le sponsor azate moyena melango izate félicitations en tout cas Aoya félicitations en tout cas na moni batalon et merci d'être passé et salut vous vraiment bien de vu qu'après oyo émission et vous allez oza parler na yo ceux qui mwani na ndenge pe no ya lemba tozana wana ponga pe na ra wana kalala mayebi wana donc merci en tout cas toche poa na kati ya musala et kende liboso en tout cas merci na ouverture d'esprit aux amis na chaîne na biso to pesi merci pe na artiste nyonso ya groupe na yo et puis na ba master no tout ba na master ya bien na sûr que émission les appels miracle pour na ba tebele merci na Joe Mythique merci na Siki et merci d'avoir la division de tout prochainement bye Capage TV. Capage TV.